par rapport ndenge batu bamona Kabila za danger okenga na mona Kabila ça comme mbwa kopal. C'est le FCC. Mais nazolo bana batu FCC tout simplement. Baeba ke o bazo rêver wana etika osalamati. Soki tomoni gouvernement mona babilongi ya bamiyibi, gouvernement na ekozala mal à l'aise na mboka. Kabila c'est un gourmand politique. Bakaya Babaati, c'est un gourmand politique. Coalition wana vraiment, même Zambenalo la lingana ngoti. Je n'ai pas peur de Kabila. C'est pour cela que je marche en ville Naza très tranquille. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Kabila c'est le mal du Congo. Nakati eu de pes, oh baza déjà battu ya FCC. Mais baza na eu de pes, ba komi kolinga kokanga parti en otage. Tellement bango baza na signature. C'est-à-dire, na signature wana, c'est que bazo linga ba étouffé IDPS, ba komisa IDPS o ba bengi palou, ndenge palou, pe perde longola e minu nyonso na munoko. Kabila ndenga zana ku kotanga ete Kabila égale le mal. Kabila égale Satan. Penazoye bisabato ba Hollanda mission. Ne m'appelez pas pour m'intimider, me demander ma sécurité. Est-ce que vous avez la sécurité? Wow. Wana bolinga boko tsanga kobanga. Je suis prêt pour la mort pour mon pays. Ça, je l'ai dit. Si tu veux m'appeler pour me dire que vous avez la sécurité, ça, au ligno vacciné nga kobanga. Je n'ai pas peur de Kabila. C'est pour cela que je marche en ville Naza très tranquille. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Kabila, c'est le mal. C'est pour cela que je regrette fort que Batou comprenne à rater ma campagne politique ndenge kendaka. Président a bloqué le gouvernement. C'est Kabila qui veut avoir un poste pour aya sera un ministre de la justice, Azana Sénat, à la Cour d'État constitutionnelle. Kabila ndazo lingake, azwa poste ya minene, ya intérieur pour maîtriser ba soda, abanda kosa ba biloko bazo sala ba côté ya ba est. Blocage ya Congo, eza monsieur Kabila. Kabila za sous partenaire na bisoto. C'est un président honoraire oyo olia vanda na e alingi nde sikoyo asuka na boloko aza président aza partenaire na bisoto. Question mingi mingi Aïs. mingi mingi Aïs. mingi mingi Aïs. toyoki batu moko boye baza koloba mabe bakofinga Raïs. Et c'est pas ici bino? Petit moko boya muke aza bako tinda ya finga Raïs. Et c'est pas ici bino? Yango nalingi na yebisa petit wana keba muto oza komeka na ye muta pesi président na bokonzi keba tuna président de la république muto wana aza nani keba na kobandela makambo mbala mibale te nayebi susu keba mingi mingi Aïs. mingi mingi Aïs. cour constitutionnelle soka bimisi arrêt à la définitive oui bien autre Oui. mais ça na loi moko loba soki erreur matériel moko glissaki cour azana droit ya ko revenir na arrêt na ye vous comprendre Oui. tina kenda ko soutenir ba Daniel Safou ayi pour ouvrir la boîte au Pandore à erreur matérielle cour à reconnaître qu'il y a une erreur matérielle à réhabiliter bango réhabiliter bango te à réhabiliter bango réhabiliter bango te donc mukoko keba petit keba soko continuer o eza premier avertissement ndenge wana te donc okotisa erreur matérielle cour a jugé soki yo
Shadari na Fayulu na gagnaki Élection. erreur matérielle. Naza na ba preuve. Na Raïs touche pas. Na méchant po kopo yo tozwa ki yango na makila. Na ndenga blague te. Tant to pesi binango na pété. Toza ba yuma te. Toza ba momi na binote. Na niveau mayele pe bo komi na mayele na bisote. To leki bino pe na mayele. Ya muso bokanise to senga bino charité, za charité te. Eza charité te. Eza ba corps o bo signaki, to signaki. Na mikolo za ko yawa na ko bimisa corps wana. Accord FCC cash. Bozela bomona na ko bimisa. Ngo za ndengo na te. Bomona makamunini e komamaki na kati. Respect des accords. Le roi bo mesana na bino ko respecter ba accord te. Bokanisa ki ke biso toyebi te, toyebi. Toyebi, trop c'est trop. D'ailleurs, coalition appelle à Ningango Souté. Bobebi si déjà. Na moi to na cohabitation, to ça la gouvernement na FCC, bino peut garder présidence na bino, to bengani bino kaka, to ça le gouvernement na FCC pour to na majorité na assemblée nyoso. Ya ndengo na te. Bazole ngaba ebisa batukeo dans un an. Gouvernement Robimateti dans un an va dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre Soza Bobali. Si vous êtes garçon là, dissoudre. Mais bon, la constitution, si vous avez bien tête, vous avez sabino yango. Acte à Liboso, une manifestation, il y a une photo ça là, lundi 22, Bissonioso. Toko marché ko banda échangeur alimentaire tina palais du peuple pourquoi pour na bango ezali ke petro na mukoko na babwamba wewa na yeba basala mobulu pour élection ya bureau séné salama te botiande candidat na bino total soki boza na majorité candidat na biso a ko gagner élection na Sénat le 22 biso nyoso wapi Palais du peuple. Le 22 bisonyo so wapi? Autorisation si tozwaki yango banda le 12. Banda le 12 si tozwaki autorisation. Yo yaka oyako déranger élection. Ba moto etika ya biso. Tozela bino. Na pesa de moto. Toko satisfaire bino. Le rôle bino boleki mokili mama makasi to satisfaire bino. Le rôle bokanisi bakamwana sampo ba bomma na para bino ba leki biso na koyeba ba geste wana to relaxer to satisfaire bino. To zela bino lundi. Mais après lundi, biso nyonso manifestation munene to ko réclamer la vérité de to kozonga na preuve matérielle na cour constitutionnelle. Toza nango. Maboko pona Raïs. Na bengisi bakabiliste nyonso na ya FCC na bazaka na FCC te na basalaka politiki te biso nyonso na mikolo eza koya na kobenga bino tokosala marche munene mpona kosenga rupture entre biso na cash ndenge wana te FCC na cash libala abu tolingi yango su te biso na bino orange coalition wana toboyi yango Bala kyozo kamwasi ndumba. Lobimala mibala libanda. Pona kosilisa na lobi na osusu petit frère Keba. Raïsa muninga na ote. Ape muninga l'autre relaté. Idée boza nango wana ya gouvernement d'union nationale eza te. FCC toza na majorité na biso nous allons nous assumer. Ozo bomba gouvernement, obombi gouvernement. Mbongo eza kolimwa na kesa l'état batuna te. Biso ba garder de la révolution tosi tosiliki. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Coalition au FCC cache ça la nini? Rando biso na bino orange. Mingi. Donc il y a c'est quoi? Le bimax ezati. Oyo bimetali. Biso to décommander marche. Pour nini tomoni ke président Sensa alobi na biso yaza wana pour la médiation république
totie na se bandeko na biso PPRD botia na se tokutana lobi na président sensa toyambana po toyeba ndenge tosala oyo babengi développement mboka. Vous et nous sommes les Congolais, laissez ces histoires. Merci.